Congolais aligné mutake libosote. Taka na bimisi mobali ba misele mwasi na bana. So moi na bimisi mobali ndingo na seke na bien bien. Na vivre na tokanelanga. Nzambe na ngai. Il faut zaka nga pozo makamu na omona. Lengi ku. Taka deza mwasi sima. Mwaza bimana mbali te. Sikwa yo kutana na char de combat na fusée ayo kutana na Thalys R9 l'imbattable les chouchous de tout le monde mobali wana bonbon au biscuit wana chocolat ya chantier ngape bayiba nga babia ba pa ke na okufa ya ipo yibia zense revanche abiwa mwa mukie ya kwa me ya tele sanse na oyo ke lengi makasi nini na oyo ke lengi ba sala bien manique Bambo tile ba betaka na francophonie c'est ça mais bon so OK ba betaka concert nous on n'est pas le temps de se focaliser les autres arrange donne les ba danger ba mystique ba liko na biso toza focaliser na arena na Wembley. Alors ce sont des ignorants. Voilà. Par rapport à la relation de Sankara, ce sont des ignorants. Ah bon? Ba tana kaleso matamula ensemble. Falina Sankara. Oh, camarade na meilleur ami na yé. Et le conseil qui a été vraiment fort. Babi Sankara, abanga kokotaki fali po et ana makambo be. Meilleur ami na yé. Meilleur ami na yé. Koloba c'est bon. Nga mta réagissa nga tamba bagolo bakanganga o mona telemaka nga bibeta nga mbata o lo ba to beta nga nanu na yeba yo parce que pour ba pasteur bazolinga bakomba ko finga nga ko benga nga te obenga nga déjà tu fais combien qu'est-ce qu'on t'a donné bali ba ko ko benga nga te na isa ke mon papa lena isa ngome RMC ko benga nga ite Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Merci à vous, très chers fidèles internautes. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Fimbo News. Un grand merci déjà à nos abonnés fidèles, bateau partager et puis bateau commenter la vidéo na biso. Je pense que ça la biso énormément bien. Remarque reproche na bino yango sala ke to meka robongisa musala comme il faut. Ningi na ebisa bino toutefois que tous arawana pour na repesa bino information. Il y a frais et puis na source lelo na embeli bino Manique de John, la reine de l'internet, Majigan, maman qui pas vite à YouTube, je pense que avec Yetoromeka vraiment que sur la tout sauf rien autres actualités, je pense que actualité ça obligé biso to kuta na Manique to sur la nae tout aux actualités. Merci déjà na bateau tout ba soutenir biso de près de loin, bateau yo ba ça sera toujours derrière biso. Bateau yo balandela biso comme il faut. Merci à Jonathan Saloum au Rolanda biso depuis quelque part et puis aussi bon séjour vacances malam à maman Karine Biansaka Motema Raouli Tono depuis Dubaï babi Dubaï est aussi Dubaï moni moi c'est Pembe Dubaï moni
Maman Karine Biansaka, oh, bon ko se détendre na Dubaï. Merci aussi à Dada Oulungu na Suisse pour la maman sociale Dada Oulungu. Merci pour tout. Merci aussi à mon ami Megra Mangwana, les banquiers, sans oublier à l'international, Rachidi Assoumani, monstre Rachidi Assoumani, l'international, Rachidi Assoumani, Rolanda Bisso Siko, et puis Rosola, tout sauf rien. Merci aussi à l'initiative à Malamu Oyo. Madjabou, Rafiki et Pessi Bisso, je pense que tout le monde a Bisso, tout comment m'a ramené au tambola. Malam, tout le monde a Manique de John et donc derrière la caméra, sur vos amis moral, on l'a Bisso là, j'ai dit déjà bonjour à Manique de John, à la reine de l'internet, maman qui pas vite. Bonjour Manique. Magican général, moi je suis appelé ça, yes, on a pas là ta mage. Moi je suis appelé ça. Bah, moi je me suis appelé ça, yes, on a pas là ta. Qu'est-ce qu'on a un mage? Yo mage. Manique. Avant de commencer, ça va, Dieu fait grâce. Malgré nous, Dieu fait grâce. Malgré le combat, bon, on a Nzambe à Longi Singapour, c'est pourquoi je dis merci à tout le monde. Je dis merci à mon Dieu pour le souffle de vie. Je dis merci à tous les abonnés de films. On a biso pito pale Makizembe, baya classe na retard. Moi messie. Comme on a maniqué na bota mana balabala. Boya ebele boya kamuke. Basanga na baya. Manique de John, on a biso partout dans le monde. Bon séjour encore une fois à maman Karine Biansaka. Vacances malam, on a Dubaï, bon on a biso siko. Manique, on a habité partout dans le monde. Dans le tout solo, il y a Madjabou Rafiki Oyo. Et bouger vraiment mon kili autour du monde comment et pour promouvoir bas talent et ça pour encadrer bas talent et mort en abisso de 7 ans à 17 ans. Avant de commencer, je vais remercier les couples Bondo. Bazo sala ba initiative pour ça maintenant on mboka. Bazo tenir un chef de cour à chef de l'État. Bazako booster chef de l'État. Madjabou talent nani asa concours quoi Madjabou talent na mboka oyo. Mais ba combattos et la zawadi. Oh. Nena fani beto c'est la zawadi. Zawadi ya bana siko. Teza pobo. Quand Mike Kalamba est en tête, il y a des juristes. Alors, bon il y a une rubrique mususu. Ba Deborah Lukula. Si les lots ezaka na ngombali na été. Donc congolais aligné mutake libosote. Taka na bimisi mobali ba misele mwasi na bana. Oh. Trop con. OK ça na ngote. Azana ena ngote. Mais boyebiete to comment là Manique de John te boyebiete non ngase no moni muto bolo ba boyebiete ona shungo so mona binsi mobali ndenge wana seke na yebi bien mobali moko ta ondima sa makama ndenge ata mibalo babala bina ba mariage aolinga te faut fute mbongo yesi kwa za gigolote mobali nga kitoko elanga na kuma yokelenga mmoja tena na otoka nelanga tellement moto eleki yana nga to mituni balimbisa ngai na o vivre na otoka nelanga nzambe na ngai il faut zaka nga pozo makamu na omona elengi gu oyo ka makambo ba ya goreti gu joli mayala gu taka desa mwasi sima mwasa bimana mbali te sikwa yo kutana na char de combat na fusée ayo okutana na talis ya bien siko ya sola bien ya mobali ya bien ya métis ya bien il parle bien oh là là je l'aime tellement on est imbattable j'aime mon mec. Ah bon? Ouais. Mais c'est un... Nalingaka été pour nabosen. C'est un intello hein. Il a oh il y a salati il y a salati master. Il parle il y a soki oye na seva oleliso. Moi na maye. Ah bon? Et moi j'aime pas les hommes ignares. Ah bon? J'aime pas. Les illettrés. Les illettrés non, j'aime pas. Je suis désolé, je suis pas contre vous. Mais j'aime pas. Manique de John, Abiel il est traité dans mon bail vraiment bien. Mais n'habitez pour que tout clôturer le dossier à Madjabou et puis na concert mon bangé na événement au tous en 2024 le 27 juillet il y a pasteur Mike Kalamba stade de Martyrs. Le 27 juillet. Le 27 juillet 2024. Ouais. Concert et à Moko. Mike Kalamba. Venez adorer l'Éternel. Venez adorer Jéricho et en adoration. Et lui-même il dit je siège sur la louange et la
adoration. Alors, venez adorer l'Éternel le 27 juillet 2024. Oyo chabiso libaya to cholo libaya. Ah bon. Est-ce qu'on peut avoir pasteur au bazolinga ba combat? Kobenga angate. Oh. Obenga déjà tu fais combien? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Oh, Kobenga angate. Tu connais pas boy. Kobenga angate. Na isa ke mon papa len, na isa mon RMC. Kobenga angate. Opesa nga cadeau empoisonné na nyoka na se kobenga angate. Tabali ba ko un maniquer na. Ya nga na eloko nzambe. Na na eloko nzambe. Omoni pasi na yebi yango tina lifo bon mais richesse na banga ba solo ba hotelema bazo protéger comme banga nani obomango mais lifo bo na yebi omela maya lobo na kwa na lipa na omela na diamba ah manique na ola libana na bébé na nga ya 3 ans. OK. Nga somta olo banana otale bilo makambo ya na vie nanga soke yeli a omi boma. OK. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai fait la magie de Jésus. Okay. Dans ça, l'enseignement est belé, mais tellement que j'avais la chose, j'avais les séments. Au moins, il faut un embouma. Nzambe batunaya sola na bango depuis l'éternité. Mais yo lo baza mwana nganga kisi siko mama nzambe makasi. Nzamba linga biso makasi biso bana ba rebelle. Biso bana ba tomboki. Yemo na tasa la intervention makasi. Mwana ya motomboki. Na pona Yesu Christ lokola mokozi mo bikisa. Mais réclamation na ténèbres zo sala manaya parce qu'il a pouvoir. Oui, na ya parce qu'il a pouvoir. Na na pouvoir. Mais au suite na c'est na maman nania. Ah bon? Na kota na banda cop na kota kalam na 15 plaignants. Non c'est 15 plaignants. Tant au côté par cœur. Na 2008. En 2008, ah ouais. Na 15 plaignants. Ba pesa ngambongo na wana pesa ngamba fei. Oh. C'est que manique ya minene. Comme là on a vu ezakaka. Natala que tout est là mais tout n'est pas utile. J'ai élevé mes enfants toute seule. J'avais personne. Mes frères m'ont laissé parce que j'aimais mon homme à moi. Parce qu'il ne te mérite pas, c'est un musicien. Moi je suis la nièce de Kassongomé Mambou. Wow. La femme de Kassongomé qui vient de mourir. Je suis sa nièce propre, j'ai grandi dans sa maison. Surtout bano baza na bonne vie à l'époque musicien au côté ba mo ndira yo bebsi la bango famille ndenge zawana bano question posée nga au moins famille maman koza lokoso te très bien ngana na mwana nga moko mwasi so ye na robo na sombité na otumba iPhone na sombelo ponga na zwa chance wana te na kola mwana etike na yebi kolela na yebi douleur na yebi passe. Oh manique. Mais soko touché oyanga oyanga mabe oyokate omoninga même sorcellerie inconsciente na ngote oh nde baba kaza nana obana kota nde ninga nga na mvuluzi la botama na mabele na ntoto mama qui pas vite qui pas vite ba tuna ba pe manique ya kimpa signification manique lingo ba place ngana fandi ata bazoteka te bateki te journée mama so manique ya fandi ba oteka na bongo la mai vivre na vie faut eboza nani moi j'ai le pouvoir de bénir diable alinga biso te plus na momoni ngaso na fandi na bat natali kanga bitela aza kwa mfuti oya osaba sina mabe na mona déjà ezana mona déjà yo moko na kati ya bureau mais ndeto sabo tout le monde est initié avant ya mokili mais yebe loko za nango o sela onde très bien et comme so pauvre to riche siko ndoke miko bataka n'importe qui n'importe qui a occupé atalika aura ba voleur d'âme ba voleur d'aura ba voleur de chance ba voleur de tout de force vitale très bien maniqué. Voilà. Mais n'habitez pour que tu clôturer pour un message clé na bateau tout baroya bongo jour à concert il y a pasteur Mike Kalambai au Banini par rapport à la sensibilisation et la mobilisation pour un concert à la manique de John. Bon et là on a collé bakato ça monter à malam. Moi est-ce que avant je suis un peu fatigué hein. Je suis fatigué vraiment. Faut na là. Ne boy carré. Premier na papa, moi ba dérangement.
omoni initiative wana eza initiative moko oyo eza fierté mboka na biso. Mais les gens sont malsains. Mais nous on est là pour réussir. Oui, oui. Hein, voilà. Moi avec place yo chelikolo récite ça total. Total. Manique de John. Merci beaucoup. Je pense que naza bongo na maman ya Prince Babia, notre artiste ya mboka na biso. Boni basango ya Prince Babia, ça évolue quand même carrière na. Azana studio. Focus silence kakaki pa kokolo. Après balance. Bose la 3 chansons. 3 chansons. Wana moyembi. Maxi single. Wana moyembi. Aoyemba. Après balancer. Après balancer so yemba. Pense à un studio na minute. Oh. Non mais effort personnel. Oh, il y a aussi des featuring ou soit qui est molo. Toloba secrété. Ba oyiba. Ah bon. Ya Goreti. Le voice. Lopez. Diasonama. Venanga Mvulu. Venanga Alexis Mvulu. Anissé Mvulu. Na pesio bambote. Cynthia Kapache. Na pesio bambote. Maman Nicole. Na pesio bambote. R9 l'imbattable. Les chouchous de tout le monde. Wana bonbon au biscuit. Wana chocolat ya chantier. Bana Moamba. Souleye wana. Souleye wana. Nzambelanga. Souleye wana. Moto moko bien. Moto moko respect. Il considère tout le monde. Adeni Kraka Mutute. Nazoko Sabinote. Bana Moamba. Souleye wana. Bana Yafuna. Paye wana. Voilà, Manique de John, tant qu'on bêtit les solas, il y a papa, je pense que tout le monde va vidéo va circuler. Ma maman l'a mis qu'il a pas toujours réclamé mon bal inae à Sundole na ban na pas recoute na Manique. C'est vrai? Na boy nanga ata kutu aya oswa. Anga na osela ya oswa. Oh. Oyo yibi mon bal aya oswa. Aya oswa. Ngape ba yiba anga babia ba pa ke na okufa. Ya ipo yibi zo nse mais c'est que c'est solo pas. Na yebi nanga te. Mais il faut yeba yo za. Etali ngate na na temps wana te na poser mon bana ba question buso ba te. Na poser yango te. Abio za mo muke. Ya pour me ya tele sanse na. Na yo ke lengi. Makas. Nini? Na yo ke lengi. Ba sala nga bien. Manique. Manique de John, je pense que Fally Ipupa na minute soit bon en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire où il y a que Fongo la ouverture il y a le Marokuna. Tout le monde fait vidéo moi lancé oyo après si a dévoilé na quelques dates il y a calendrier alinga évoluer ba pekisi ba batika. Déjà pour la préparation et puis orchestre ko kende na Côte d'Ivoire Manique yo mona ngoni po ba te belé tout le monde moi débat moi ezalaki entre Fally et quand même Rambuya. J'ai francophonie, stade des martyrs, mais tout le monde s'est fallu accueillir. Azo sala musana ye. Balobaki makamba francophonie atiki bango libre. Azo sala musana ye. Bango tile ba beta na francophonie c'est ça. Mais bango so OK ba beta ka concert. Nous on n'est pas le temps de se focaliser les autres. Arrange donne les ba danger, ba mystique, ba liko na biso toza focaliser na arena na Wembley. Voilà. Achetez vos billets et puis tout ça focaliser na majabu rafiki. Oh nyonso bozolo ba oto abandokitolia kabana mama pesa mo no chance. Pongola linka ko bloquer muninga. France ayemba ye wana alongola na sona na rabat. Pesa mo no ba musu bonga na 50 ba musu bonga na 10 ans. Voilà. Manique de John par rapport à Nini Sankara d'écoute et Ferrigola au tomoni comment ba golo ba tomboki ba tirame rolela lelo ba tomboki po ba bengi Ferrigola jeune frère na éviter Manique ko benga mutu jeune frère eza lisumu nga mona sana ngoli sumu te sana on peut m'embêter entre Sankara et Ferri et ko sala ni échanger na nini Tout le monde bande comme souvent ba tomboki Sankara ko benga faire jeune frère te problème ça il fallait benga jeune vieux mon jeune vieux Sankara non ko benga comme moment na ya papi Sankara d'écoute il a fait la génération mort non il bande ninga mos na bangote mais il faut annoncer ba mais na mos mais c'est que tu na faire ça na âge ninga la na été jamais na tikala olinge petit ah bon mais par rapport on est ba attaquer Sankara to moni Sankara ko répliquer passer le scrum abimisi même ba secret ba te belé babunda na mais na moni ba warrior baza derrière Sankara Manique
Mais aza camarade a fallu. Mais tu veux pas boy va que Sankara camarade a fallu. Problème exacté. On a des points de vue na bango. Ah bon. Mais yo loba nini na bato ba robo ya lelo que Sankara camarade a fallu. Et là on a loba baza na ba ignorant. Beba e bien ngo. Alors ce sont des ignorants. Voilà. Par rapport à la relation de Sankara na fallu. Ce sont des ignorants. Ah bon. Ba tana kaleso matamula ensemble. Fallu na Sankara. Oh. Camarade na meilleur ami na yé. Babi Sankara va attaquer Falité pour aller à camarade na yé. Problème est camarade na yé. Et elle sont montées. Elle sont montées. Voilà. Wilson na Londres. Amené par musicien. Donc tu rappelles à vie à Maniké sur Yango. Il faut le quelque chose au rôle de Maniké. Na habité. Na habité. Avi na yo ou Wilson na artiste na mission mboka. Na habité. Parce qu'on a le bien baba na fingi wera. Na omo banga makambwana. Et comme ça le bien fingi. C'est mieux. Na garder bouche bée. OK. Voilà. Mais ça fait idée bien et on va mission na poto. Et ça aide ma bé. C'est là il a revu na yo. Et ça aide bien. Voilà, Formule 7 ça évolue comment le terrain Maniké? Bible. Je suis déjà versé là. Comme vous avez na papa. Nazwa kala. Nazwa kala. On s'est retrouvé na nini? Nazwa kala. Non le bâtiment beaucoup na esprit vie privée na ba sentiment na. Non, nzembo be mi vie privée. Ben oui, nazwa kala. Mikolo to na bedachou ezali de la renta Cléopâtre. Ah bon? Mal accompagné. Mal accompagné. Voilà, il y a plein de chansons où s'est retrouvé. Voilà. Ah bon? Voilà, mais s'il faut quelque chose, on va warrior partout dans le monde par rapport, il y a des événements qu'il fallait pour passer na Wambila et puis na You Arena, Maniké par rapport à la sensibilisation et pas bah fanatique, bah mourir à la bonne musique, partout dans le monde. S'il faut quelque chose au rôle bani. Nakolo Bakara, Bozala sincère envers lui-même, c'est tout. Merci beaucoup. Yago, Sylva Diasona, Machimé Lopez, Bomoko Bandale Kabona, Jolie Mayala, Ken Pianam plutôt pas les maquisés, mais excuse-moi, Mikolo, monsieur et Landana. Jalousie, ça m'a cassé vite, mais ça m'a cassé. Je t'aime de tout mon cœur, on a peine à passer Mbo, tu n'as pas sur Baza Awa, Pende Toza Awa, toi, na terrasse, il y a non, il y a maître non, na Bandal. Na pesi mbote na ndaya oyo terrasse elandi pe na la belle kabeya boza ya obeba ya osambo. Voilà, je pense que Bador Landabiso partout dans le monde. Merci encore une fois à l'international Rachidi Assoumani Monstre Rolandabiso Sikoyo Manique de John arrive dans la posa Roloba mais bon comprendre que un jour permettre Manique de John. Naki batuba ko souffle libanda pona maramba Sankara yo na bi yo défenseur à ba warrior pour lelo ba warrior na sentir que ba derrière Sankara ba rocher et quoi pour tout monde qui réaction et c'est le pas vers Sankara zaki mabe Sankara pas y mais bien pression na aussi rien vos amis Maniké mais pression na eza jalousie mal placée Sankara na fali ba camarade parce qu'on a caressé suit na ba camarade que Sankara soit bleu pas na ba on fallait pas soit bleu pas ah bon ma métier na été pour na makambo ya musala alobi na faire eza normal somme mutabenga jeune sœur na ye jeune frère té na pas exemple mon ma bête alors comme il y a toujours mauvaise foi ba Sankara et l'autre ça pour pas que parce que Sankara fréquente Fali vous comprenez ba mon na ka que non ça pour ba lobi Sankara so eza makambo ya Fali alinga lobelo té et l'autre ni so ba il est mon jeune frère Osilika et le Osilika a été vraiment fort. Babi Sankara abanga kokotake fali po et ana makambo ebe meilleur ami na yebi meilleur ami na ye meilleur ami na ye ya Sankara dit ouais fali meilleur ami na ye fali le bango bien abi mutapesa nga $20 na temps on mutapesa nga $20,000 na temps on considère mutapesa nga $20 donc $20 ya temps après mais si on a bateau yo ba rotake Sankara pona ba diri ya Seleo on a évité yo rolo bani Seleo na mon pays pas sommer makambango a attaquer Sankara so Sankara chef point royal aussi mbana Sankara na fali on a vu manigaza défenseur à warrior wana ndeza na amekanan Seleo amekanan koloba c'est bon
nga muta réagissa nga tamba bagolo bakanganga oh mona telemaka nga bibeta nga mbata olo ba to beta nga nanu na yebayo total ndenge elekela voilà manika awoya pona o réplique total ndenge na réplique point so oyi olobi na fali na yo réplique na yo réplique so babani ko réplique na yo salango non, il y a ça l'analyse. Il faut ça la réplique parce que c'est mon clan, je suis un warrior. Et puis général, il fallait appeler ça Magigan. Magigan. Mage. Voilà. Par contre, il y a Gims, je pense que comme le Bama 3, que Gims, le Lona Fali, que nous pressons Nani. A commune à fait rigolo. Problème est ça. Bazo solo là. Tous arrivent à besoin d'être. Il y a d'accord, c'est un Fali fitir, il fallait un été. Asa nyonso a imposé mindele que non alphabet en francophonie faire alphabet ba beti to tikeli bango nyonso biso za focus silence on se concentre à Arena et à Wembley mais c'est un Congolais au pas azana ba penser belé pour azala nango yaye az faire azana yaye non on a vu évoluer château tonga na Maroc a tonga pe na Kinshasa a kotonga château tonga na Maroc azana ba projet azaba projet moi je suis un réaliste na linga projet na linga pe mutu o babani na linga mutu o lakanga te na linga promesse te. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des promesses qui n'est pas réalisées. C'est pourquoi les bouddhistes disent il y a qu'un insensé qui fait des promesses. Quand vient le moment d'agir, il devient un insensé. C'est ça, merci beaucoup. Voilà, Manique de John, un mot de la fin, depuis quelques salutations à bateau, tout va disposer qui top en Orlando Bisso. R9 l'imbattable Bouendo pas mon mobile qui toko ya pembe. Mon amour à moi. Trans Babia Azana studio, toujours silence, toujours focus. Azok travailler. Manique de gens tokos officiel chaîne nanga pesi beauté. Je vous aime tellement. Chaîne nanga pesi abonné nanga nyonso beauté et puis na pesi batu nyonso vient nanga Feli Bongongo, vient nanga Anissé Mvulu, vient nanga Trésor Maneno. Ngai Edi Badeta Motema Nana Boduka fiston coloqué Zapatero Babi les warriors toujours Tozawana na le chef d'état-major Yorobo Balobi Tozawana na Soule Yewana honorable Yewana Moamba Tozana départ inexé Lévi Paille Yabana Bandal donc on est là Francis Kalombo solution toujours Oli Mouché Nico Damboka tous les bassakata derrière Gilles Lengeti. Oh, Gilles Lengeti. Tous les bassakata derrière Gilles Lengeti. Après si maman n'a mboté, n'a pas dit qu'on a. L'international Rachidi Assoumani par Otalo de Angola. Ya tika na Rachidi Assoumani. Un grand merci. Déjà on va abonner tout au Rolanda Bisso lelo bateau balingara biso bateau ba partageaka. Et puis bateau va commenter la vidéo na biso ça la biso énormément bien. Merci déjà na abonné fidèle bateau balingara biso comme il faut. Merci à Dada Ulungu na Suisse pour la benga maman sociale. Merci aussi à l'international Rachidi Assoumani monstre pour la biso siko depuis quelque part et puis aussi vacances malamu na maman Karine ou bien Saka depuis Dubaï. Bah bon séjour na Yokuna, c'est-à-dire que maman Karine a se détendre na Dubaï. Dubaï, je suis un peu moni maman Karine. Merci pour tout maman Karine bien Saka. Merci à Joyce Lady, mon ami la fouine Joyce Lady, les boss Joyce Lady. Merci pour tout mon ami. Merci aussi à Jason et Makassila de Bundes et puis aussi à Megra Mangouana, les banquiers, mon ami Rotalanga Siko depuis quelque part. Merci aussi à Christian Lussakweno. Et puis aussi à mon vieux Gabana Bassé, les potiques de la presse congolaise à Otala Bisso, Sikoyo. Merci aussi à l'aide de Latif, la Doudou, à Rolanda Bisso depuis Paris. Et puis aussi à Divine Matondo, de longues jambes chargées. Divine Matondo, moi c'est à taille. Merci vraiment. La bateau tout va l'ingara bisso, bateau va partager et puis bateau va commenter la vidéo na bisso. Je pense que ça la bisso énormément bien. Merci derrière la caméra Nazaki Bongona énorme comme ça on la image la film on a film et puis aussi la réalisation Nazara Bongona whisky ou chia c'est-à-dire que moteur on la réalisation na film news. Merci encore une fois à Ken Piana Makizembe Pito Palais. Merci na bateau tout va l'ingara bisso, bateau va partager et puis bateau va commenter la vidéo na biso ça la biso énormément bien tout le monde ani bongo au prochain
numéro. Patson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Gideline mon conduit. This is London. This is London City.